Bonsoir. Mbote na bino nyonso. Balandi ya réflexion. Ezali ngai sœur na bino Isabelle. Ayeli susu solo la. Le lenge ka bomesano vraiment. Pesi bino mbote bele. Ba abonné na biso. Bobike na lela bino fort. Na pesi bino mbote bele ba yangai otosalaka partie ya groupe ya réflexion. Na pesi mbote pareil et pas papa lumière. Donc ba dimanche malam. Bandeko na yeto solo la concernant motuna oyo epesamaki les samedi pona nini basi babengalaka mibali na bandako. Bandeko tozavuna tanto solo la. Ezali motuna moko tellement important. Ezo salam effectivement tuna oyo etuna maki na life oyo papa lumière asalaki na frère na biso Milton Zonza. Basuka kesika moko oyo boti tema pona nini basi babenganaka mibali na bandako. Milton Zonza lobi esengaki fo loba. Donc ça na landeli bien azali molobeli ya ba papa. Donc azali oyo akitisaka charge oba papa ba memaka lourdeur oba memaka pasi oba utaka nango na mandako oyo bazalaka chasser. Eza bien papa, eza bien. Mais eza na mituna moko papa lumière atunaki alobi pa ya Milton Zonza alobi ozalaka ngunza, oza docteur, oza nani. Azana ba casquette ebele. Vraiment etangamaki de tout ça. Oh, félicitations papa, bravo. C'est ça. On peut notre ligne battement ba bagage nous sona. Mais papa na landa ki bien histoire de se fandi na salon de coiffure na yo. Olobi ke ba papa o ba bengana ka bango bayaka kotonga ka basi na bango na salon de coiffure. Olobi ke sala ka bango bien, ori ka kende ko craquer quelque part, ori ka kende ko mela masanga comme ivre. Dans la profondeur aya na salon bo solo la, bo partager, abimisa oza na kacha mutema na ye. Mingana na question pa papa Milton Zonza. Après bango kotonga basi na bango epai na yo. Après bango ko beta lisolo na bango epai na yo. Oloba na bango ni. Conseil ni no pesa ka bango. Pose à la sûre que nous sommes sunga ka bango. Pour ceux qui bongo te eza utile te. Papa bozali na habitude ya koketonga ka basi na bino na ba salon de coiffure. Papa ba o bazali na habitude ya kokende kotonga ka basi na bango na ba maison africain wana zomela mwa moko bakangani mwa 7 mwa 8 ndenge zalaka bo tonga basi na bino. Papa bozwa kani. Les enfants dans la temps nous tonga moi si nayo. Mais après que là tu peux, obimina moi si on a des sous, on nous a dit oh mère, papa besoin ni. Respect na yo papa. O tia kango wapi. Oui papa. Kobengana moi si mobali na ndako. Eza malamu te. Frère Milton Zonza. Nous s'adresser juste et pas naïo, papa. Oza utile na groupe ya papa wana obaya ko sangana kana salon de coiffure na yo. Mais ngana lingi na senga yo eza obligatoire te. Eza bo senga ndeko na moi sa sala. Omoni tellement ba papa wana ba yaka ko se réfugier et pas naïo ba beta masolo ya basi na bango. Quelque part, je crois que bazaka na posa lisungi. Mais sikoyo, na moni ke oyo azali mieux placé asunga ba papa na, et ça vraiment yo. Et ça vraiment yo. Mais eloko moko na ko sengo rectifier. Soki oko permettre ba papa na ba sanganaka na salon de coiffure na yo. Po ba tonga voici ba faux petit. Banyama mabe ndongo banda ko utiliser ba terme osunga bango te papa soki ba ezaba ka 12 ba yaka ba koma 24
papa bando doublé. Bossa la kiri matongi. Et kiri matongi, ça va rien changer. Si vous avez papa au salé, il va casquette ni sozana. Les ba yaka wana, ba banjo tonga ba mama. Luko changer kaka moke. Oh bongo la kaka likama moke. Aba master lelo to tonga ba merde. Alelo tato chika bango. Ah master. Tout solana. Bubanda na merwa. Ah, if ça no ba, luko ni na bien, on se plaint non pas mère. Ah bon? Ah master. Ce qu'on peut nous ça là qu'il faut master maman benga non nanda. Betelanga na ba faute na yo. Ope na yo moko yeba ke non master siko yo nde na beta mabe. Et siko ça la mère bien te. Zoata na yo papa. Osa mieux placé je te dis. Osa mieux placé. Zoata na yo yo kae abete la yo. Alba na master. Toza la penza clair. Ba momi ba faux. Ba momi ba bité mamabe. Ba momi baza ba ingrate. Baza kaka na lokoso ya mbongo ko bingana mibali po bango ba bénéficier. Balinga ko lâcher pe bana te. O mona pe bana nanga te atoka bani bana pa o mona te. Ba vraiment mité mamabe. Est-ce que yo moko pela no zana entre nous. Ndongo lobaki entre vous ba noko. Yomoko penza omona ko kuya kesikani iloko nili pene posa kemera ko mana batiti dona abetela yo ba faute na ye donc aye pena la thérapie quoi osa bien placé papa je te jure que osa bien placé osa comprendre sikoyo salela ngo vraiment oko moi papa soko changer kaka modèle oyo je te jure et je suis sûr papa to ya bami bali dehors eko kita ou bien peko sila bon moi si jusqu'à maintenant nanu na moni moi si moko taza na capacité à stopper hémorragie wana tellement ba victime ezalaka ba papa ça veut dire mut oy fa sunga ba papa fa zalaka ka papa pareil donc le bina oy moko noko si ko teme pesa melio Baya kande pay na yo. Fais ce travail, papa. Papa sale la penza ki boyo. O monde ba benga ba yemba na banzembo. Biso ba mama to ko belela to beta milolo. Non. Ezana Milton zonza quelque part. Azo sala ba papa thérapie. Azo zong sa ba noko na nzela. Yon to limité papa. Ce que tu as dit, tu as dit, tu as est-ce que ça peut être un peu de temps? Mais ça peut être un peu de temps. Biso maman toujours à temps. Effectivement. Toujours à temps. Moi si mon côté papa ngai ayaka na libala na projet que soki ka na boti na kabwani na mobile. Soki ka na boti na bengani mobile te. Je crois pas. Je t'assure, papa, que je ne crois pas. Moi, ça y a toujours un sentiment, on a un keboye. Non, fond la parenthèse, mon papa, et moi, c'est mon anaïbia. Moi, ça n'a pas été bala. Azaki na siluga na olo babi ba bala ba kosa. Ya soki ba kombo nyonso. Oya valeur, oya kitoko, asirnement ki mo bali na. Moi, ça na abanda kolbabi. Donc, quand je regarde mon mari, je vois Abraham. Quand je regarde mon mari, nazomona Adam. Ça veut dire, était même capable de benga papa nae, ko benga mobile nae papa. Azaki capable de benga mon Seigneur. Donc, azwa ke na ba valeur nyonso. Ni balbara ke ti bozo vanda bozo kola liba les onuna. Et pas moi ça les balles ne bada qu'on a ils ont se renouveler jour après jour. Ah, on dit que le bakana dans la langue jalelo pardon. Ah, kufa qui m'a balisé avec bakunda. Non, c'est une histoire vraie. Yep na kufa qui m'a balisé, ça veut dire yo na yo loba o loba. O mobile na lobi a monde oui. Ezala ma be ezala malam, mobile na oui.
place azali azolanda ngai. Mais sikoyo eloko nini esalamaka na bapapa genre bapapa baadopte système moko boye soki nalingi na nga susu mwasi oyo te nosala nini nokima te nakoboya ye te nobanda otortire na ndako na ye nakomi mauviture mwana mwasi akokoka te bamesanaka na pasi te papa bamesanaka na pasi te. Donc lelo bando sa lelo ya minene lelo kazo senga bimisanga osenga bimisanga sikoyo yipo kokangama ye oli ko bimisa etaza ya ngai na kokangama na ekaka okangami na ekaka azo bondela obimisanga na malembe bimisanga sikoyo lelo ko bimisa ye déjà c'est lelo moko ba basa poto bala bonga ndenge na mabenga na mibali bazali mingi lelo papa mitonjonza bazo fanda ndako moko mais libale ezalaka te libale kufa ça fait longtemps je te jure papa libale kufa nango dia kala mais tellement maman wana aboyi kokota na mulongo ya baswa diza femme selo babengana mibale femme selo avec wifi mwana mwasi afandi ngien afanda kaka même libale eza sute bazo tanga bambula. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Les balles à la carte, papa, je t'assure. Les balles à la société. Les balles à la moko. Hypocrisie. Soni. Ah, bah, quand on a moulonga bananyo, on a peine aux accords local à bango. Azo supporter. Mobile ko ça adu ko zo débordé avec moi moi so linga ko kota na mulongo ba yana nyo ta ko bengi yango na Afrique kwani ba kenda kate ya Afrique ba soumise ah papa faut vous pardon mais faut luka boye ba soumission la kisinini vous savez il y a quelque chose qui attire la soumission. Il y en a quelque chose dans le couple qui attire la soumission d'une femme, c'est l'amour. Papa bolingo et benda ka soumission. Natali ndenge pena te Abraham na ngai amoto ya yambo na ngai Adam na ngai ta maman na ngai seka papa on auto ko fongolelo parenthèse mona mwasi wana ndako lo babi il suffit na mona sourire à mobile na nga baby histoire ba ko témoigner abe sincère ngana mona mobile na ngai ko kelanga wana mobile akanga ba porte nyonso ba opportunité nyonso mobile akanga ngo aza na place akendete eza bolingo ta fandeli kuna okutala bandeko na biso basa za na ndako libala bitu kotali muninga à part moya Afrique o senti mona mwasa o souffrir papa pona nini ko papa na ngai mususu ko mona fanda wana doki afanda kaka Pula kozonga pana bango mama libale ezalaka nzube mama libale l'équipe ilanga na pasi zonga kaka mwana mwasi azongi bozo zongi sa mutu azo souffrir papa bozo zongi sa mutu na libala oya ko kufa lobi na tension bozo zongi sa mutu na libala oyo comme ça mobile akokatana abomie ndenge tozotala na ba réseaux sociaux papa nanga Bozo sa mwasi na libala oyo tamso ko déchaîner ya bomi mobali na ye pona ni hypocrisie ko papa ngai tellement lingi to basangisa mulongo mona bananyo oyo akozalaka wana bolimi ça veut dire na zo régner siko papa na ngai même si c'est comme mobali na mwasi na ndako moko mwasi azwaka mobali pas azwaka mwasi mais bazaka kanda ko moko papa. Voilà ce qu'on a mis sur la bino bien, c'est une femme soumise. Malgré tout, azaka na libala na ye. Papa, soumission la kisini. En Afrique, on parle un peu de l'Afrique là. Vraiment, on va parler de ça aussi. Ce qu'on veut dire, c'est que l'Afrique était parce que bangonde baton de soumission. Vraiment, vous savez quelque chose hein, que vous ne comprenez pas. Ah, on a pas tout moi ça qu'on bengana kamobali. Ou bien en Afrique, moi ça qu'on était pour nani. Et l'école parce que azana soumission parce que
mitonzo sunga ba frère bazo kotonga ba mama ko papa. Est-ce que vous avez plaisir yo vanda na libala no baninga ba kotonga ka basi na bango. Aidez bango. Vous avez mieux placé. Vous avez mieux placé papa. Yo za molobeli ba papa. Là je te surnomme vraiment aujourd'hui si tu me permets. Molobeli ba papa. Mais aidez, fais-le bien. Papa fais-le bien. Papa ezali na basi oyo ba boma mabala. Hein? Azasko bitali na miroir. On s'est retrouvé. Abesaka projet na ngate. Eza na basi bakangaka libala na mukongo na liputa, bakanya makasi kitate. Yana basi so bakanga mibali bona loketo, babi okende te. Qu'il pleut qu'il neige, to refanda wana. Mais mon belle comprendre que moi na mwasi oyo na etana ye akotepate. Donc na ko sala peno na ko sala, moya réagir autrement eza. Akolinga ta kota na milieu wana. Ma femme seule avec wifi. Akolinga te babelela ye po yebike betamaka. Basa poto babengana ka mibali. Yango nde kwa muso changer ki système albi. C'était trop. Na comment faut que mon belle notre ninga papa to wela nini papa. Papa to wela neti nino mwasi na yo. Papa Milton. Basi ba fuka ma bazali. Oh bon de la comme bali to fenda na biso papa. Quelque part toni mobali na ye papa. Tozo wela na nini. Mais yoka réponse. Et ça n'a pas d'avouement petit dans la salle à prière. Ça veut dire, lui il est sûr, lui il est d'accord avec cet avouement. Il a un bon de la cape pour souffrir. Eh papa, tu peux les sous. Eh, ils ont pas mon papa. C'est quoi? Ba maman va changer ma cam. Va changer ma cam comme que ça la nini. Tellement biso basa poto to bengana kamibali na nda poto dongwa. Cette fois-ci to bengana bino lisusuté. Ça veut dire quoi? Quand ça marche pas, je vois vraiment que non. Je peux plus. Quand c'est là la bimi na tikelonda. Bon on a bengani. Ngala bimi, hein? Na tikelio kasinda kozona yo. Parce que ceux qui n'ont que papa bima, ah, ça va ko bengana mibali na bandako. Kasi suko mama moni ke te ya papa bana ngai ya bolingo na ngai papa Milton eza na basi no soto ba telema pona ofinga mibali e na basi no soto ba zwa ke lo pona ko bamba mobali donc tsa sotala mobali na ko zonga awo mona Brian tsa sotala pena mobali non azo mona dame donc nous y te belé respect sikoyo. Pourquoi ça la tête que na bengana ye d'une manière d'une autre déjà ça me sait que ndala moya mabe papa tu vas dans na bino na mboko ya ko bon sali biso na Afrique wana bande ko na biso batikala na Afrique le loyo ba comment ko perdre bolingo na biso pourquoi bino bo bengana ka mibali na poto papa nanga est-ce que boye ba que ceux qui couple les hommes marché te ceux qui pendant couple les hommes marché te awa na poto na biso to yaki lobi na bino bato boya kala bozana boye bi par rapport biso ba oyo boye ki ba placer ka bana papa te mezo simba te bazuba na ba placer bango papa ko kanisa ka bana na bino te kasi to linga na bolinga ngo kitoko makasi est-ce que to ko kabona malembe te papa il faut même ka ko pousser maman jusqu'à maman bengana yo vraiment papa si vous voyez que ça ne va pas ko keno mo côté vraiment na pire esprit. Papa yo ko pousser kaka mama tina niveau que mama bengana yo. Oyebi na vume que non eso simba te. Oro kende no na malembe. Buka bwana na bino na bien. Bo solo la kabuta la kabana. Mais yo ko pousser kaka si mama bengana yo. Po ozo okazo ke tonga ka mama na maison africain. Po ozo okazo ke tonga ka mama na salon de coiffure. Papa ozo nini? Et papa ozwa nini? Kasi ko yozo tonga, yo benga ki chérie hier, non? O yozo kende ko tonga, yo no benga ki bébé hier, non? O yozo kende ko tonga, yo no baki ne je t'aime hier, mais papa tozonga ko? Et maman donné tozonga ka papa na ngai. Pourquoi to misala mabe? To wela nini biso na bino? Pression
wana oza nango mpo soki etongaka mwasi na yo kasi mwana na yo te kasi leki na yo ya mwasi te papa ke mama na yo ti papa c'est pas bon papa Milton Zonza bon revoir esikana nakobanda toujours kobandela kaka au revoir parce que yo za molobeli ya papa parce que aux une opportunité à aider. Moi je suis sûr parce que tu vas s'agrouper pas inayo changer kaka forme ali solo papa na ngai toi tu ko ça l'hypocrisie batu bazo bomana papa batu bazo bomana pour l'hypocrisie soki mobali abomi mwasi malobe komi et ipe mwasi ngamona kite bayi bayeka mwasi alibala mona ite kezo simba tatika na ye bino basi pe le mwasi akobengana akoboma mobali iboma mwasi wana pe le mona kite kezo simba tafala tika na ye atika mona mbala batu na boma oyo amileti na kufa basi alelo tulukaka nini yango bapapa te tosolola tulukaka niti nini papa basi ya mabe bazali wi toyebi mais na ko assurer encore une fois na 100% ya basi papa na ko quand même kopesa chiffre te combien o bayaka na libala kaka pona kobota pe ko benga na mibali na ko citer yango te papa moi ça yaka pona kotikala papa omoni ndongo vandiaki wana mutu biso batala kola pe abi papa medio tomsala mpe na bana te me biso basi ata na misali nde bino bombenga banoko efre nokola otalanga abi à cause de vrai chéri on répète ça avec 4 fois maman très fière 4 fois maman ngolu ya mamba nzambe papa donc na 4 fois maman wana toyaka na mabala te tobenga na mibali na kobandeza na basi bakufaka mibali na bango ezalaka bakunda sunga papa ko bazoya voix expérience je le vélo papa on ndekuna sunga papa soka na posa bango bazala bien lokola yo kola sa bango te papa faux petit benda bango so changer histoire ba mama lelo oyo moi sa poto na ko généraliser te 90% tozalaka sali tokoma sali tobenganaka mibali ma maman au revoir aussi maman au revoir comment c'est que je simba te batikaka ya misana na passe to vivre pe l'hypocrisie être une femme c'est pas facile ici en Europe hein, je vous le dis na jar ya ba mibali bakenda kotonga basi c'est pas facile pour une femme mais c'est une bénédiction papa ebele bakumba ba maman na monde o ba maman balinga kokoma te na monde ya divorce donc monde oyo muninga mwasi abundisa ekomela ete nokoma ke papa moko ba forcer mokoma kaka tina niveau wana ale bozi suko occasion kotonga ka ba mama papa botonga ka ba mama wana te botonga ka bango te ba souffraka okoloba na so ba souffraka mais pourquoi ako aza mère balobi femme bâtit sa maison mutanga pe bible ngondeni munga da kopenda bino tiba papa quelque part boluka ba version oyo et ça va bino bien ba version qui vous arrange à vous
kasi mwasi mayele oyo akobati ndako ne na maboko ne kasi yango namoni ke koya na ebembe ekoya na kufa ekoya na AVC po eya te non babi muta mayele amonaka mal de loin ate totika papa ça marche plus po yo kufa te ngana kufa te on arrête ici boko tuna ngelo ni na basololaka te yo kanisi mutu pe bakabona siki basololi te soko tu bole to ninga to sololaka papa et maman donné so ezana na loka loka na katwana te boluka te bosunga na kape moi si lera ya kalibala azwaka temps ya conseil bino bozwaka temps te tala lelo ça fait de la peine tozomona ata mosusu mutu moko bakufi ye moko na ndako salaka pasi papa Zamba batela biso nyonso on a bonne continuation à semaine vraiment apesi bino bongo ciao tokutani mbala merci.